Tusamba. Entsamu za mfumo wetu Yesu Kristu, yezola kwanza mbiwa siditu, ye untwa dia mwanda velela bika wakalanga yetu, tuka kwa yelemvu, se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Tolanda kimbate na biso. Tata pasteur nda ya te ya kibiso. Abandela kina banzemba bayuda. Akena mibeko. Mikanda na ya suka to yoki to bomba to saela pona mokoloana to bika. Programme na biso esili. Suka nde communion. O etikali to yebike lukutaka no ezali. Tinsane pe o baye sima kimbongo ezali sima ya défilé to pesa o to tikali nango. Tozali ko kende. Fête ya lingomba ezalaka misato. Avril. Le 8 juillet. Le 12 octobre. Préparation le sous makas batata pasteur. Biso ba mouvement tu yebi ndenge to yelaka. Année oyo to lingi to silsa complètement sala ya misé. Biloko mususu eza na nzela soki ekomaki nanu te koleleki ezaki na pointe noire oyo ekoma na boma oyo misala bayo ndeko ya Europe basalaki baporte nango bafenetre nango na biloko mosusu biso toza kobundela toiture na makambo mosusu siku esili programme ekolanda nde finition yango nde ezalaka matata tobosana te pe programme nini na nini oyo programme tokozala ngo na monene bo mokili bakoya yango lukutaka ezali po totala makambo mingi ebele o tokosalela na yango tata Nzambe asali mokili apesi biso yango kasi na kati na mokili toza na mpasi boyokana ezali te ba problème ya ndenge na ndenge biso musala na biso kobondela mpona kosenga kimia na mokili mobimba sika oyo ozali kobosanaka mabondeli te mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga esoire babeko tobosanaka yango te tumba ezali makasi toyebi ke makambo bakrize eza ya lelo te banda kala toloba koko na biso Abraham krize ntango ebandaki akotaki na Egypte na tour mpe ya Jacob bakotaki na Egypte oyo elobi ya mokili mobimba ndenge toza kolobela yango tosala makasi koya ya mwana moto ekomi pene tobosanaka makambo wana te sika yo ozali kimia nde tozali kosenga na mondimi nyonso totalela ye moko tata Nzambe aza kotambolisa biso ndenge bapapa balobi totonga Yerusalem bolingo mibeko mpe misala na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.
Simoni Kimaukiangan. Fumalongo, Fumadubu. Bivuka bianzi, tusomi kubamene mukvana kembo yentitu. Yemudao, data fumalongo. Tukuramena wabakafuwe watambulan titu.
ba groupe nyonso oyo lingomba ba mouvement association et service ba responsable nyonso ba ya awa parce que bazali banganga nzambe oyo nyonso ayibike azali nganga nzambe responsable ya mouvement tosilisaka kaka na suka troisième journée libonde lipo ete tobanda likambo moto abetaki ngonga liboso mama mwilu le 6 avril nde tosengi na mama présidente ya Afki Brazzaville nde ye moto akotia biso libondeli abobeta ngonga ya le 6 avril libondeli ya mokuse tobondeli na bolingo na bino misato ya bopolele na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto papa Simon Kimba Mukiangani papa Simon Kimba Mukiangani papa Simon Kimba Mukiangani tata molimo mosanto yokela biso mawa limbisa mabunga na biso papa tokokite mpona kobelela kombo na bino loba na yo po ete tokozwa kimia saela biso bolingo na yo papa oyo elingi bino ekokisa makati na biso na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto amen. Esi opesa biso programme na yo ya likolo oyo bokita nango na kati ya se 3 fêtes pesa makana lingomba na su 3e journée lingomba zalaka na liloba kosenga epa tata mokonzi ya bole toye lelo ko renouveler confiance na biso ko renouveler alliance na biso epa ya tata mokonzi ya bole po ete biso tondimaki te kasi ntango ozalaki na nzota mapali ya ngenda olobaki na biso ke nkolo Yesu atikaki makambo mutu mwindu na nzela ya masese na masese nkolo Yesu alobi bato babengama na fete bato ya minene babengami na fete me lokola batosaki na bango te balokoti bato na balabala oyo batangamaki na bango te nde ezali biso bato mwindu tata molimo santo osengaki bato bayekola bamindele batioli yo oye kolokota biso nde osengi biso kaka tolata molato ya fete nde yango totia manzela nyonso baretraite basoire spirituelle oyo ete tozala na elamba oyo ekoki kokotisa biso na fete kolia na biso elongo lokola lelo tolie elambu esika moko na yo tata molimo mosanto elambo na biso ezali spécial parce que mokanda tata nzambe esi elobaki ete ntango kota na mokili elaka oyo napesi bino kuna nde etonda na miel na lait donc yango nde mangomba yaki liboso batangaki likambo wana bayebaki te me ye nde okokondola likambo wana bateme na biso ezali ya molimo mosantu ezali su ya mai te oye lisusu kokokisa makambo na yo nde topesi botondi nde botondi yo olakisi biso basekret ebele mutu mwindu amiyebaki te me boyebisi biso ke mutu mwindu ye nde mutu amemaki lisumu adame eve azalaki batumba yinu toyebaki yango te nde bokundoli biso basekret nyonso to wana oyo boza kokundolaka mpo ete tozonga lisusu na motema na yo papa omoni banganga nzambe baye toye kopesa yo maboko toye kopesa yo maboko kasi olobaki na biso ke bato batongaki tempelo ya kala basalaki ya kokoka kasi makelele ezalaki te ta ya marto ezalaki koyokana te wana elakisi nde bolingo ezalaki na bango po na kati ya mokanda oyo papa mfuma mbanza atikaki tutunga kindongo akomaki te bato oyo batongaki kindongo ya kala eloko liboso ezalaki na bango bazalaki na likambo moko lokola bazalaki na eloko ide moko batongaki yango makelele ezalaki te kasi biso nde yo ozokokisa bilaka Salomo akokisaki bilaka ya kotonga temple ya Jerusalem oyo David alingi atonga yo ozokokisa bilaka papa ya ngenda akomaki na livre vert page 9 alobi ete ntango lingomba akozwa makoki tokotonga mise Simon Kimba ekozala centre de recherche spirituelle na biso likambo wana
pose ezalaki ya papa me yo nde ozali mokokisi nde biso tozopesa maboko eloko tosengi makelele ezala te ya solo pasi ezali mobulu ezali makelele ezoyokana na miso na yo biso banganga nzambe limbisa biso makelele wana mpe yango ezopesa biso retard na misala nyonso. Le 30 mai 2016 tangu te kosenga bolingisi na centenaire ya papa ya Lungana avant toya awa na kati ya ndako osekisaki biso na likambo moke tozalaki biso basatu na papa batantu osekisaki biso likambo wana lunoka kosenga me ezalaki likambo munene papa olobaki na biso nkolo Yesu tango azalaki na mokili abetaki banani na banzike bandeko nanga bazali awa base rappele ni yango wana generation zayo pese biso mayele longola bokese nyonso tomipesi na maboko na nzoto pe molimo longola ba malade tala bana na yo mala genome azokwasi kotambola te tokosala ndenge nini boyokani tosengi ndengo peseki biso bolingo mibeko misala na kombo tata molimo santo amen nde toye kopesa alliance na biso papa fleur na biso yangoyo toye ko renouveler confiance na biso ya 2019 tozwa elembo ya 2019 na kombo tata mwana pe tata molimo santo ndenge elobami biso tolingi ndenge bapapa batindi biso misala nyonso batindi biso esila avant moto moyindo mpe asepela tosufrir mingi tozomona bambuta batandami wa bakomi bamikolo esue na biso ezali ke mpo bango babongisaki biso nyonso tomona yango tomona be tomona mingi bazokoloba ke ezokomela oui devoir tolikambo eza nanu na maboko na biso moko na ndenge nini balobi bolingo mibeko na nini tongo esili nango kana omonisa moto pasi te nayebi te na ntango cercueil na 60 yaki nzoto ekwetaki na retard na mozole ezalaki nango na libanda wana nsima nde ekokota kasi likambo moko esalamaki esalaki pasi bambuta oyo bazalaki na papa malongo papa alobi lelo oyo bozokota na mozole na ntango wana nayebi te na 60 banani bazalaki mama ina jikwa ozalaki epidemi moko ezwaki batata oyebi yango mpe oyebi te babuta lingomba atangaki wana nkambo epidemi ekotaka na mboka bato nyonso bazalaki maladi bato nyonso te bambuta bazalaki maladi ozalaka papa tukemosi epidemi eyaki bato bambuta nde balayaki diare mpona kozalaka kotosa bakambo ye olobi yango wana ozomona kaka pamba boye soki pakomta ndingisaki soki papa kimbangu kuna na kati azalaki somo lobana nakombo tata mata molimo santo na permission ya papa yebisaki biso likambo moko alobi na 1960 papa abengaki bambuta bango misato bapapa batangelaki bango kaye yo patata asimaki bango komaki na 1921 tana kaye wana balobi nganga nzambe ya kibangiste akoki kosalela magie te akosalela kisi te
po batu basalelaka kisi milimo na bango ekomaka na libolo te. Nganga Nzambe akoki kosala magie te po tata Nzambe akoki koseprefere na moto asalelaka na kisi te. Ya misato ayebisi bango ke tokolala 3 jours ya pongi pona kolaiswa. Depuis ntango tokolamuka tokolobaka monoko moko ya Babel. Kasi bambuta balobi te. Il faut que tosala magie parce que babongoma mosusu si bazana mituka bazana bomengo po batekaka batu. Alors soki biso to sali magie te tokozwa bomengo ndenge nini. Ali batuni papa bino misato ndenge bovandi wana soki boyebiki ete malamu tofongola bino miso. Alors vraiment esalaki papa passe. Alors papa sengaki bakosala beko basala beko à 3 jours. Na beko wana bakoka kitende ya rezwi bango bamusu bakimaki butu na kama. Ngana usama mutu mapete. Toko misa musala na suka. Siko yote. Debite papa se musubi azalaka bi azalaka te. Ozalaki ya. Oh, dege na yoke la gangai. Mbuto wazo maka jare. Amushi wazo lo bake ba pesa ba mbika. Ba ni ba mbika ko pesa ba jare. Alors ba na classe ba do senga. Ba fa ndo ga shika ki. Kwa na kusenga tuko senga. Dege na yoke la kwa baba. La shike. Ikambo ya kolo isuna da panzangu. Ezakyo tebe ya so. Donc, il y a aussi un long, on a 60. Les périodes qui sont là, il y a motos. Il y a motos, il y a motos. Il faut que l'on aille plus Oyo, bisognon, so. Comme à Kamaminde, les autres, vous avez la bisson. Vous savez que les alliés, ceux qui sont longs. Tongolong a bien tongolong a te. Na makasi na yo papa, osunga biso. Ngana osala pasi na mutu te. Soki pasi yele, toba yo moko me ngai te. Ngai te. Biso tolingi misala. Kosepele ezali ke Congo Brazza tozali, Congo Angola tozali, RDC tozali. Susi tozalaka na yango yango wana kaka. Tant que yo kaka pour la économie et ça ne se passe. Parce que des fois, tous en Angola, il y a 3 Congos. 3 Congos, à même Afrique, et mon qui est bon matin. Bon papa. Nous sommes pas beaucoup aux Angola, mais les 3 Congos, tous en Angola. C'est quand on téléméline en Angola. On a besoin de filles, on a besoin de couture. Mais les 3 Congos sont bien candidats, les Cambotés, à un moment où Salama est réalité. Il faut tout y avoir. La difficulté, il y a bien moyen de là. Mais tant que tout le monde est beaucoup mieux parler de ça, oh, il y a que Tokoki, Tozaliwana. Les Yangwana, Tosalami Sala. 2021. 1921. 2021, qu'est-ce que combien? Bon, celui de lobby. 51. 2021, qu'est-ce que combien? 50 ans. Oui, c'est là qui fait. Bana Israël, Bakoti Bourou, Balami Balé, et pas Wapi? Babylone. Les communes, Syrie. Elle a passé dans le monde. On dirait toujours bon sur la bande. Donc, tout ça la casse. Qui m'a écouté mon kiri mon bimba. Bisoutan aussi ça. Ensemble, le 6 avril 2021, quand on a des macabres pour ça, tout 5 à Minki. Bon, maman, Oh, papa. La discussion est pas ma petite carrière. Dans Wana, nous avons bien besoin de la chose. Papa, pas besoin de la chose. Quand on est sur la chose, tata moi mon sang dans la chose. Bon, bien bon. Oh, papa. Bon, mon salon, c'est le salon qui est le série. Pendant la question suivante. Bango, papa.
totika kaka mateya mabe ebandimi ebandimi tona bato biso tozana devoir monene mpona yo moto mwindo toyokani lobi ke tosali alliance wana toyebi ndenge ezalaki na koko Abraham na tata Nzambe. Nzambe soki alobi Abraham ayoki, Abraham asali nde makambo batata bateyi biso yango wana. C'est vrai pasi na bozwi ndenge bolobi bongo ezali te mingi bazolala nzala me basalela Nzambe oyo aza nango atina sani me na ndako azokufa nzala ya solo nde alikuta mpona nini tolonga etumba oyo toza nango biso bafuta toza komema bandimi yeba programme na moto nini toza kowelela mpona nini boye mpasi ya boye Nzambe akata mokano ndenge nzembo eyebami na ndako ya Nzambe ekatama nde ekatama te banzembo zali koteya biso kwelele bobe eza susu te basere bazali koteya baloni bazali koteya bapasteur bazali koteya bandimi mpe bazali koteya. Alors nde yango wana likambo tozoyela na nkamba Nzambe asalisa biso 70 ans to 70 ans elobaka likambo makasi ya biso moto amemaki pasi wana koko kinzembo 70 ans na mabele toye kobakisa 51 2021 70 ans tokosenga nyonso misato 100 ans na 70 ans Nzambe aloba likambo aloba mie aloba te okile kwa kimia nyonso eza na Bible oyo sikoyo toza kolanda 105 ans ntango kaye abebisi leki na ye akufi sikoyo Adamu batikali pamba sikoyo nani ekokotama seti ntango akotami yango biso ne bana ya nani ya seti sikoyo seti ekokota na age ne 105 ans awa bakakulutu akokisi kombe ebola moni 105 emonani ke ye wana Enoch elakisi ke Yahweh makambo nyonso eza na maboko na biso bongo mpe bongo te eske toyebaka yango Yahweh sikoyo ekomba Yahweh ezongaka te ye Yahweh azalaka wana kuna te Kolo Yesu tata molimo santo lelo eza mokolo monene mpona biso oyo yokolo Yesu olobaka ete nga naza kokende. Amen. Lwelaka moteur ingeta pe apambola biso maso mazangi biso nkolo yawe akokopesa biso yango nde maloba maye toyoki na monoko ya révérend Mario Soleil oyo azali représentant premier suppléant en charge d'évangélisation et mission de l'église asengi ete boyokani ekokozala na katikati ya bambuta